Pas poser zwanga babilo na relax. Vivette fois fanda bopo a kokate a pote zat. Pote soi. Donc Néné en tout cas, on a expliqué que Néné a moyibi. Prouvé bat. Surtout le que a détourné té. So peut to que a zoa ki po maman na bango bande ko bela eza yo te batinda ki yo. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh. Toza awa tai ile makambi. Maman Nicole Malonga. Yo kote miwana. Mima hata sula milaite. Ana buwaka na ngati maman Nicole Malonga makambi. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. On a solinga mesi nyoso linga. Solinga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Sika Eyi. Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar. Sur des magnifiques plages, une vie de rêve dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne mon corps. Sarah la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah la TV. Vous avez un contrat en Aïe. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur Saratola TV, chaîne Abino Bolingaka Mingi, chaîne Abino SCP, Sarabino na ba moment nyonso boza vraiment na ba problème so kotika na Saratola TV. OCPli bonjour, bonsoir, ça dépend herbo kota la biso. Po mbote na bino pokwa elamu midi elamu na bande nyonso ba kolanda biso, ça dépend ya place vidéo na biso écouter ne lio, ça dépend ya pays. Voilà, merci na ba abonné na biso nyonso pour na confiance pe fidélité bo pesa biso ya ko bozala kazala wana nyonso pour na kotala ba vidéo na biso vraiment na émission na bino bolinga mingi vérité présentée par Paul Mukendi moi na suka ya ba Mukendi nyonso ba bi mikolo yo to mi bango système ka ya likolo to za toujours likolo. Voilà, na émission na biso vérité na embeli bino bongo to bombi
Voilà, merci na bon délivre bon c'est que derrière la caméra pour na image qui toko pourquoi pas na 15 basé na montage babi CG na biso moko ya mouvement Jonathan qui vous na 10 amis bali babi CG quoi na bosente madame Brenda pourquoi pas na la patron na maman Sarato la charge ya ba youtubeuse tout vraiment yoni makambo likolo to ki na manga système likolo to na manga likolo na bosani pété l'artiste Diego Milito notre père babi chaque samedi chez Joli wana ekoyinda mabe mayimaleka tous les eza lelo na we ekoya ça dit que to béton chaque samedi wana vraiment nous les dégâts à partir de 16h déjà to kangi pour bimba penza savon mafuta tout wana vraiment olingi le poissonner à la kitoko olingi mobile dans la kitoko balula ye maman so melega Azir est déjà partout vraiment au yango vraiment kotaka na réseaux sociaux beta Azir au commun yango na Kinshasa est déjà disponible olingi ko Azir contacter ka maman Sarah au on a facilité nyonso voilà merci na babine de Rodimon balobi expérience et tuboué tout depuis Nigeria pourquoi pas na Diogo Oscar Marine tout millionnaire en kilote quoi bambote na yo depuis Chine babi bandeko na nganya so balingaka problème kendi na bosani bino te boza tellement belé bambote na bino tongo elamu na bino voilà Montréal sokoza même langage na ngai invité na nga bagi le to bomba ye mais fongola bandeko ba mona ye Liliane Agola bonjour bonne santé Pepe lelo ina ba sourire makasi oyebi mikolo na change avant la émission de tout bandela. Je salue London City. Vous avez ça va tout douleur. Je salue London City, livre sterling en plastique. En direct de London City, Bambo Tebele, ma salutation. L'homme est selon le cœur de sa femme. Beau kantima, beau douleur pour l'homme selon le cœur de sa femme. Sa femme Ngai sa femme. Ah. Beau nani sa femme. Siko tellement zaka mboka za pays. Siko bato na bayeba. Wana pena fo beta na Facebook anzambe. Po mone. Po kana ba siko boyi ba elema. Ba swate. London City bambote na yo mais. Ya nazo pesa bino déjà comme na Facebook. Bola ndanga na privé. Ba zoe pamba. Boya na privé ngana na ko breno na ye. Boya na privé. Po na utu kata suki. Nazo mona. C'est bon, tu as un santé. Tu as un dame. Boni santé. Yo mo tout normal. Boni plage. Hein? Plage. Bah tu vas belle pour la classe. London City, merci beaucoup. Linette et Bukanaki. Na moni Linette assez. Bukanaki vraiment et aki. Tozongi ici pour ça Linette m'a appelé. Combien na Gucci? Na za na woka et Bukanaki na zongi suka ya. Bomi balé. Non. Voilà l'émission de Bino. Avant de l'obéla, on faut répondre place à il y a des Gucci et des Gucci. Ok, merci. Yoka, ba Gucci musuba na ba linette, na on nzela ba Gucci mo ba 2000. Nga ta Gucci à 2000 te. Na ta mo mortiro. Po somba on faut na likasa moko. Après kako linde to mesa na kako la, utika na ba mo bichebi. Ils ont net à mission, ils ont Gucci à 2000 francs. Ok, merci. Pour ba ko rapport somba Gucci à vitre té à $50 ba somba té bon à fouta un mètre carré na bon. Ok, merci. Ok. Monsieur Banima, voilà l'émission na bino to kolobela bon par rapport à l'actualité aux régné to kolobela bon ba kambo oyo to komona na réseaux sociaux mambo ya mama na biso kulutu na biso Noela Madinga na likambo ya nene ya nenge mambo ezoko likambo ya mbongo to ko mera ko toucher pe moi ba point moi ebele toza na Liliane Agola alobaka kitoko ebele déjà bazoko ba Liliane lobela e kuna ko bozana ti toza na makambo misusu bo pemisa na mambo se ko po lino moni pasi ba finga ka lino menga pe no chate Liliane Agola to sara ndenge misto misana ko sala bosolo na bosolo voilà bon montre le bel to le bel Gucci yo mo moni quartier au moins bien te London City comme vantara trop qui bon mon betombo qui est makasi boza posé toya vraiment je salue Yannick Obomolo la lumière de Paris mon ami donc Bambo Tebele et Siko Zali ba gros bisous à toi asa motema ya mwasi na
Yo mikolo ka motema mwasi. Iya za motema mwasi. Ye motema ya mwasi na. Je salue ta femme. London City, le cœur de Liliane Yagola. Je salue mon ami Yannick Bomolo, la lumière de Paris. London City, livre sterling, l'homme selon le cœur de Yagola. Merci. Voilà Yagola, Kola Kola Muka, dossier côté sur les réseaux sociaux. Nene ya kolekele oyo azali concert na yo. Azwaki mbongo ya bato. $85,000 ya maman na biso no ila madinga pour ki kosombela ye biloko na Dubai. Mais si le lombongo ezomona na te na yebite yo ataki mopanzi sango pour oyo asali ka mwana azande kona yo. Na yebite réaction no kozala nini par rapport au loko. Vraiment, à tout le monde, nos abonnés de Saratola, je vous dis bonjour et bonsoir. Ici, Kairoukou Tamelabino par rapport à l'émission. Les gens n'ont au fin gâté. Tous expliqué par rapport à l'analyse, il y a Moïbi. Oui, Salemi, il y a beaucoup de chronique fouati. Le bi, ya? Il y a Moïbi, oui, Salemi, il y a beaucoup de chronique fouati. Ok. En tout cas, d'abord, je salue maman, grande sœur. Donc, on a maman, Yaya. Na évité Komboni na pesa et la patrona Noéla m'a dit je te salue de là où tu es, je crois que tu vas me suivre par rapport à la réponse na ina pesa. En tout cas, nga na ina expliquer ba tout que nene ya za moyibi. Prouver ba. So to lobi que a détourné te. So pe to lobi que azwa ki po mama na bango bandai ko bela eza yo te ba tinda ki yo. So pe to lobi que o te po soit disant moi en attendant en école on a $5,000 et c'est qui attend ça non moi na pour foutre te nene aza moyibi aibi mais tant que bon ba problème et tant souci on a ça bina ça il a mbongo pas sauver na bomo ya maman na biso so qui ezaki première fois Noéla atinda nani nene ya nangana mona que ça première fois une fois zumbongo et ça les palpitations montana simbi ngote abangi ezamba liboso te ezamba ya ebele ezamba liboso te aza pire petite na ye oyo kake akomiti na manque de respect yo loba que j'ai de vérité il faut na bimisa pour na étaler vie non comme Noéla yoka sonité déjà bato bayebi que quand tu es pauvre pour ça peut mettre Noéla te déjà mibali wana bakomo tanga bakomo bayebi que tant baza mbongo te ba poussa mpembe nete pour yemo aza patron donc nene ya yibi ende mbongo pour zamba liboso batindete akenda déjà ça il a ba chat maintenant quand mon nene yango azwa ba monta mbongo na sala ba chat mazaka poussière azaka poussière ata soutien mo libele mo efandi te azaka bien te parce que ba mbongo wana nene o yiba ba monta wana minene wana pour zamba liboso to yibango et puis mba liboso te yomo azana maison mo na zando ya bilamba te babi maison na fungolengo après ko pese mbongo wana mais kana mbongo ka ya moyibiti parce que mbongo moyibi yango permettre que Chine OK Dubai ngamo ebi nombre de valises na yana pour kuna bakenda ofanda te kuna za place à commerce na kena osomba pona zonga obi combien de bilamba na yana ngo obi combien de body $1 na osomba pona changer aka ba couleur siko nene aka na soutien mabe aka nilamba mabe nga kumuna ta ilamba ballon o na sala akena classé soutien za na katu yeke yebani soutien et la kisarat il a que ça on a caméra cachée so lati soutien bien te et ça que libele mo likolo mo wa na seto au moins bandambo e katania ezan nasto te soutien mais confirme que nene a ezakutu te pour maman na ba on eza ba fausse argument obimisa ozo comprendre est-ce que ce qui a senga ki mwasi wana oyo apesa ko déjà mbongo ya business na mbongo ya transport na mbongo ke yo moko zo ata $100 oyo osomba ni papa na yo est-ce que soka benga ke ka ke mama na nga obela anga pimelete anga PC anga ese mama obela po ya linga ba preuve obela to na nzato senga ni yo nzala ngo ya nini malade ngo ya nini nanya obela alinga mona preuve ozo comprendre est-ce que so nene ya kande mama bango de vrai bande pena ko bela abengika mwasi wana la pauvre femme ayoka mawaya na moni na internet oza trop poussière na sunga yo na tinda kwata kuna po oza propre est-ce que anga sunge te pona mama na ye anga sunga ye de tout ya anga senga anga sunge mais siko okezo comment na mama comment le balelo onga ko tikanga na kufa na nga so ke zaki ke ozwi mbongo ya batu ya moyibi o lelo yo zanga kimia on se comprendre donc ezo aider na lo monter
Yakola ou tout tangelo moko ki ba mibali. Est-ce que na vie ceux qui te vendre na mutu il fallait que ce problème ko yi fona bando bangisa ka mutu na ba preuve na yo na kotia. Nazonga na nene ya pe mobali ana botana za mobali ya batu ti. A mobali na ide. Aza touché laissé. A mobali ya batu c'est un homme marié. Mobali wana botsa nene ya mwana. C'est un homme marié. A mobali ya batu pour son respect to ko tanga kombo na ye ate. Mais place nene ya Hollande ebi ke abotana mobali ya batu. C'est un homme marié. Bino ba fiyo bolinga ko bimana ba mibali ya batu oyebi pena ke mobali wana arana mobali na yi na mwasi na yi. Mais au fanda na ye ata ba toucher les sango boko mati na niveau ya ozwa zemi. Eza pe ko sisa ba dignité ba homme marié au bobimana bango. Mais siko benga mobali wana pona moi ba oselo de tintangi ba o ba ocha ba 100 ba o na landaki mission mo ba bi ba chelo de 505 mais ko comme jour nini 4 ils a 850 t 8500 t 85 000 dollars sans côté ba moi ba et puis il y a de preuves ba tuku ba pesa 50 dollars ba ça papier bongo ba pesa que 85 000 dollars il y a de preuves tangibles oui. Siko autant nene ya belle kedle a comment luka ko kota na vie privée ya moi si ya batu pona ba ke na ebi mibali no na bimisa ba kombo na bango alors vas-y. Est-ce que nene na ba moment ou est-ce qu'il y a comme ça marambazo bimisa wana parce que yende mtu na mintu aza fautif na bien abengi de ba abengi moi si mo boza na Paris so kombo ni na bosa kombo moi si mida abengi mida apesi ba fausses informations le quoi ba mida ngo pe ba yeba ke ba kozonga jamais na Kinshasa pas de retour dans ton pays azui kombo ya homme politique avec tout le respect que je lui dois voilà papa nani Jean-Marc Kabunda un homme respectueux il a ses enfants il a sa femme bozui kombo na ye bo placer na lokuta moko boy et puis chose grave na kama ba fille en internet ba palpiter ba palpiteuse na ba monta ba mbongo mo boy so yo za na capacité aussi ba 1000 francs ou on a une capacité aussi de $100. Ne panique pas pour le montant. Pourtant, quand moi je nazoba, ngandimi na ngate $85 000 et ça atteint 500 euros. Mais ceux qui toi tu n'as pas l'audace ou le capable de sortir avec un homme ou à repayer sur $85 000, mais Noëlla a cette chance là. Maintenant muto azara na chance na yo abota marana on étoile na ye. Noëlla na bambongo na ya ba mapango na ye. On se comprend jour Western Union. Il y a qu'un restaurant mais là ce qu'autant yo kanga na lo bon yo le kobi on a ndebi na ngate batindi ya kan Western. Donc ngai na question tuninga na oze la penza moni na ba malembe pour nous ba argument est bien oyaza ngwe bimité. Donc une fois mais koyo na batumsu nene azo yebisa batuke za base. Te pour l'élite. Nga landie mission place nene ya leli. Aleli za mama bande ko bela biloko mususu ekanga maki kuna na container ebebaki mbongo wa douane ezaki te papa bapesi $85 000 ya kosomba bapesi mbongo wa douane bapesi ona matabisi oya yo moko lokwa ba mona ko lata ba soutien mo echaka libele mo na semo likolo babi somba ta ba soutien tala nene aza trop désordre omoni nga temo bat baba nga olata nini nga alata na nga eloko te. Ya kwa yo confirmer na bato bazolo bake eza base po yo ozolo bake nene eza base eza base papa nalandi deux éléments élément en place azole là pour confirmer que elle a utilisé l'argent parce que sa maman était malade et puis deuxième chose ayaki na ba bien ndambu mais mbongo ya douane moi si wana pesa qui était wana milelo tant ba sengi ke Longola a supprimé, mais moi j'ai l'enregistrement. Parce que tu l'as makambo avec preuve. Kolela wana toza nango. Deuxième élément na landi, place à Zoloba, nakimite. Nazaka nakin, mais na préféré na Longola sim. O ba appel tellement eleki, nazana kimiate. So ils a besoin au sabilo wana te. Elle a volé l'argent. Voilà. Yagola komona na makambo ngo nene ya lobiki. Ako kindi prison bongo te il fallait aboma mwana na ye na mama na bango pour qui prison akolinga te mwana tikala ko nyoko mana sima na ye est-ce que mama mobuti po yo ndingo zana oza déjà mama mobuti okobimisa ba parole ya bongo soki problème ekomi na bien fifete atiki mama ba ona libulu manzengeli fi unique atiki ba na kapela papa eza exemple pour voir que akoboma mama te akobwa kapé mwana te orphelinat Belleville ça là bango déjà orphelinat fifete
atiki mama ne na libulu manzenge atiki bana na kapela bazoteka dans le binene ya nazo répondre parce qu'on nene yo poko tika no bongo mama na abota bina bandeko na eti mama za bandeko na za famille maternelle obenga ba mama leki bokoko ya ba mama bakokolo ya ba mama famille maternelle eza trop mulai yo za leki ya mama abino te mama abino ana ba ya na ye azana ba leki na ye. Donc ça ne sert pas que yo bon maman no so ki kisi. Il faut bien comprendre, analyser les choses tant moutazoloba. Bino batu boya na analyse abuzoba, il faut bien analyser le problème. Tant moutalobi o tchepena écoute na o ya litoy. Non, n'est pas de lâche comme les autres ont dit. To tangate, to si tala. OK, OK longola fifet. Kendo longola eloko lito ya eloko litoy wana o personne à lolé mono pour que to yo kaka qu'est-ce que tu dis? Tu fais du bruit là, on t'écoute pas. Tango yo ka muto a olobake il faut na boma mwana nanga na mama nanga to boye kuma na sima noela po bakata bato mabome ebima bakata bato babombe ezobima bakata bato badiambe ezobima nazo peso ba exemple o comprendre peut-être que ça na kisi na ye moko asimbi déjà o ezosenga que faut alexa mama na ye na mwana na ye ne va pas courir derrière noela pour dire que faut boma mwana no na mama na yo mwana wana azana tata na ye. Au moins, il a fait un exemple de dire que Bino Bolobaro, Diego Milito, et Kobala Sarah, Atiki Bana, n'a souffrir. Naïf Sarabango, Bozo Bana, on a so boé Bessika Baonio Kwama. Boé ko bois Kabango na porte ya Sarato là. Po bon mona ke Sarato la relier sa bangote, to tangi sa bangote, to po biso pe balobeli to zawana. To filmer po dans l'examen que to lokoti bana wana. Tellement bayate ça dire bana wana baza bien. Baza peut-être na famille maman bango pe baliaka. Diego Milito pe na musala na e obino bo dénigrer muke wana atinda 100 francs ne po ba ne balia. Alors prends ton enfant. Osa capable de foutre les $5,000 il y a classe. Mais sois capable aussi de laisser ta maman dans une belle maison pour héberger ta fille. Ça ne demande pas bon maman, ça veut dire à Simbikis. C'est facilement à comprendre. Il y a Simbikis, c'est que bon maman les autres bagages bon on a beaucoup côté mais azoni ngaki bon maman. Et ça sacrifice. Il y a sacrifice. Oui. Pour azora bon wana. Merci Yagola pour la réponse vraiment parce que bato belé bazolo ba makambo bazo kota penza na. Na ebisio hein. Toza ba chronique fouati, toza ba chroniqueuse, il y a de bato nyon surtout dans les médias. Au moins le quoi fifette. Elle ne mérite pas d'être chroniqueuse. Tana bandette nazo pesa ba exemple pendant ozonga na nene ya bato ba fongola. C'est exemple ba chroniqueuse basé belé. Te ngai na pe manya. Okota na pe Carmel Odia. Te ngano nu ba dire oyo na oyoka. Moi sur liboma wana oloba. Nanu na yoka ngo pa chroniqueuse te. Omoninga. Baloba na finga nga loba te imbécile na oloba oyo za. Moi le kwanga ba lino elongwa oui lino elongwa et puis nous zongi sa moté nanko donc tant yo lo ba ke na zongi sa lino na zongi sa ngote oh ke na sa lino na ba ina na yo na zongi sa te abangi nga ngata nkombo na ngate ponga tanga ki e fifet ya ta nkombo na ngate oyebi to na ozo mbongo mo bona ke na restaurant na lie na somi un bon 5 kg en tabac. Là je vais Billy porte-parole na meli masanga po na zora code il y a London City. Si ko yo yebisanga kana ke zongisa lino ya combien mais pour nanko na zongisa te po yo fo zongisa na devoir na ngai après nga na zongisi papa zonga na caméra zonga na sujet mais na continue un exemple wana zonga caméra mikolo eza mamba cheville na libolongo makambo eza mamba cheville na libolongo na zonga na nga na nene ya po ba comprendre que mama wana ba olinga ba sacrifier yende. Et alors quoi Fifette a sacrifié ma colonaï. Ya tanga kombo na ngate nga na répondre yo. Fifette Alexa bino ma. Journaliste mon côté à longwa ligne. Fifette Alexa ma kololo. Donc je suis la seule on a beta ka tolo kenara na ligne te awanga. Donc tant yo bango tanga ya gola nga leki na nga na éclaircir que ngaye yo nem na longa ligne. Pourtant on banga na zo makambu simana o te po na rakade ya makambu. Tonga na oza makambu yo osa clip wapi. On n'est pas mission nino sa clip. Aza dans ces quartiers la terre. Bayemba ye wapi ponga. Aza dans ces moi c'est la fille de disque ntembu na nga pepe ta. Oko boma vivete bongo te ngana otuna nazo yebsoka mamba vivete. Aza dans ces quartiers la terre. Pour faire bien. Akenda tester. Tester ça oko ma danseuse te. Akenda tester. Akenda te. Omoni ngai popo bando pesa nga kitio na nga pe tester pas Sarato la. Tu yo ebite.
Oh, pour vous faire un clash Liliane Yagola. N'a pas testé. Yo combien de fois yambi ngai? Na seba test na ba matonge, na seba test na ba limete, na seba test ba place belé ou place ba sarato la ba yambi ngai. Belé. Pour les loba ba nga bena pe yo ba confirmer na matama penandi magete. Sarah, tigele kiti wana. Ba confirmer na matama machako na interview ka moko Brenda Kufi. Fio lo ba kitoko. Donc pour répondre na eloko wana, wana ezeka mukie na ningisa vivette pour mission na mobimbezali. Bo comprendre lelo moi ngana yesa bino bo fongola matoyi na bino bien biso nyonso to fongola. Soki toyoki ka mama nene ya kufi. Mwana nene ya kufi eza sacrifice ya nene ya yemoko. Papa ya mwana wana azana bomoi. Po nene ya mutafanda na mwana po ye mutabota ye. Mais soki azui ya ke bwa kele papa na ya bwa ka ete po déjà foutre la classe à $5,000. Donc nene ya mutafuta te papa mwana. Kasi na mbongo wa yibaka Noelat. Si ko Noëlla a été mise en garde. Moi bima ki ça c'est ça. C'est ya no mwana batanga te. Tanga nani en futa. Mututo en futa. Ponga na outi quelque part ya relaxabilo au moment malembe to comme place wana mais c'est pour dire à tout le monde nene ya kolia maman na ote kolia mo anote po place au sokola maman na hotel melo. Place au kende ko sa ba vidéo ba to kenda kolanda mabala bato beta bandika po lekisa ba caméra cachée ba ko telemela yo. Mais agola ezate ke onde nene alingia sala ngo bongo posoki ba moi na kufi maman na kufi Noëlla madinga zo problème que à cause na maman bongo yango ebomi bana non est-ce que bosi bomoni Noëlla leki aloba ke yo nene ya na kokote lokisi nene ya na kobomo aoseka aose omo batunya so batu ba oloba aose lobi tant to bengetala azo se obi mutu musu na minute so ibi $100 neti na minute ope na oyibi fifet $100 za na mbongo futa 1 mètre carré te a roler la dégâts siko moi ça va détourner $85,000 mais aoseka vraiment aoseka pena aoseka oyoka ke anda stress te po ezata un quart ya mbongo na ya banque te. Mais seulement en ligne la vérité n'a éclaircissement sur mbongo on a ebo sa tonalité on a pona boy boti na ngona ke Congo web kara awa na kitu. Merci yagola hello to mona ki kulutu na biso Noëlla Madinga Madilove a posté ba photo moko ya biloko ya décoration na photo na moni ba komi Stéphane décor. Mais Stéphane toyebi eza kombo ya mwana nene ya babi bakiti oyo biloko nene ya kinaka kosomba wa lobi ke baby na kati ya conteneur mais ya mwana ezosala déjà mosala bafongolango déjà maison ya mwana to continue ba makambo wa nene ya pour dire bino bo nene ya kisala kipo mama na ya bika nene ya te nene ya yibi alinga misala nene ya sikona komisa nene yango abonga kati azaka poussière alata akaba chemise ya mabe talibeli soutien mesure ozwaka moki batindaka yo Chine na Dubai vraiment biloko o akosaki bato bolanda biso biloko o boyoki bao bakeza na conteneur ebebaki mama Noëlla kokaki opesa mbongo nini te to uti to sali descente na place wana ya biloko wana ba meuble ba biloko bakiti ya mabala biloko nyonso boyebaki faki kende na hotel o ba otoka eza na kati ya maison o nene ya sali donc yango bomoni abatami alongoli sim po a détourner bato ebele mbongo ezaka nani te ezaka yete a détourner bato ebele mbongo maison wana sali ya place ba kiti ya ba place ba meuble ya ba place ba ya biloko nyonso wana tout bomoni wana ezaka mbongo ya madame te. Donc à partir ya ba mbongo mususu o ayibaki yangwana je te salue Chancel Mbemba ici kozali papa merci na makambo ebele o sungaka moi wana nene ya o alinga kotsa kombo na ona buzoba papa vraiment tokolinga te batanga buzoba na kombo no tokotelemela ngo toujours mais je confirme que nene a volé pour bil to uti ça descente to moni biloko nyonso ezaki kebe bana conteneur ezaka kati ya maison o nene a bizui. Est-ce que vous foutez service d'impôt? Non. Est-ce que vous avez un numéro matou? Babenga un numéro ni. Sarah ndi ayebi makambona po azala osenga ba livrer parcellaire bani. Ceux qui papier de enregistrement de commerce. Biso toza ba boutique témoin to ba papier wana ezate. Est-ce que vous avez ngo les kana biloko nyonso wana la kisa ba service d'impôt ba enregistrement wana to comprendre. To citer na dossier ya nene ya vraiment wana na. To citer tes là pardon. Nene attend que concerne yo na ina sengo boy. Na place au saba live
ozo bombe longi no ke na lingi komila kisate po na kondi papa mama nanga lala na nzala me lala litoi kimia lala na nzala kozala na problème na mutu te soko lali nzala oyebi so lali nzala wana fufu na yo ozangi fufu na fufu me zanga kimia olia te olia fufu te omoni ndengo oloba ke o moyena milakselongi nange ezate po na kondi naza na susi yaya okokonda nano kondi te nene ya na libele kokonda yo okokonda nene ya okobima meme mupepe okozwa pota libumu mona ba problème opo makambo ya dega soki ngai yo tala na laksao moni ba genou na bete yo sala pena live obeti ba genou boye ofuka nga déjà na beteleli otango noela zotala ngo amona de pardon moko fuka maboye senga pardon loba madame po aza madame na yo aza patron no po atindaka yo déjà ba voyage okenda grâce ya yo te okenda grâce ya noela alors fuka maboye loba noela na nga madame na ngai pesa nga mbano punition nyonso kopesa ngai na ndimi na bando futo ata $1 par temps d'année po eza lelo te po kokisango osali yango sur papier ndima humiliation mais ozala libre oui osali yango sur papier maman ngai nene ya na komike na escroquaki yo $85,000 na bando futa $10 par jour ou par mois jusqu'à ce que tout ça makambo wana na lingi na nga te réseaux sociaux po yo muto banda ke na ko publier yo yebe teti kele abwaki yo na réseaux sociaux avant yo publier bozo ba buzz ye abwaki yango avant po aluka buzz te donc yo au moins mabolongo nga betio betango na se po surtout bi viveta sengelo pardon ko senga te biso sko bato ba genou mike to sengelo de pardon madame Noela zena na ke bientôt bi viveta sasa nini akofuka maboite bonde na kangi likolo bo akofuka nyoso ya yo meka viveta ya akokate viveta fa fanda bo papozo zwanga ba bilo na relax viveta fa fanda bo po akokate pote zat pote soi donc nene ya yango na biboye c'est canon senga pardon tiko tinda batu baloba makambo wana baoloba madame wana azane na un problème na yo te aoluka kimia na yo yosko ozanga okomi ozangi culpabilité obima te oyebi saka bakangela kaiba na zigida aosomba proviseur bazwi na miso mbali no ya mbali na ye siko yo ba ozona miso nani pour place to ba okengo miso to ko yeba te mais dès que minute azaka tomba ozo Sarah alandi moi sineti na suka tina prison o ba pena jusqu'à ce que la mort nous sépare yo sko ro séparer na nani po botana on mari mo bali ya bato Orlando te elongine faut bata ma pona dignité moi sina na banane bino ba fi internet o boyo nkami bali ya bato boko matina bodasa o botana bango nene ya yo na suki wana merci pour la nene et ça juste un conseil pour la nene voilà pesa biso na pipi te na ntolika na mama pipi après tozonga. Merci, bon délivre, c'est que pour la image qui tourne, pour la pub, moi, bien, bien, Azir de Makambo, Azir solution, ma papa, bien, Olingo comme Kitoko, ça l'est à Azir. Bon, bien, exemple Azir, Natal, on ne pas, idée à Nabiso Moko. Nabiso, ça dit teinture, Azir, Makambo, Azir, Makambo. Le monde. Merci pour le dérangement là, yo bon comprendre le seul moment là c'est comme que le monde derrière la caméra, ça il a toujours comme comédie. Voilà. Yago là tout moni bande ko na bino, artiste et comédien en plein tournage ba. Tenga ça théâtre te. Te basa bande ko na biso. Bande ko bandumba bongo ba bande ko na ngate.
ngaza bandeko bandumba te et puis mikolo ba aja mama nanga yagola tuna question yagola tuna te retire na parole wana ngana za te retire na parole ya bandumba wana retire na na retire pas bato wana baza bato basepelisaka biso quand même te na fingi mutu te na ngana lobi opinion na ngana za kana ngana bandeko bandumba te yo lobi na bandeko na yo ngasko na zongiso na za bandeko bandumba te nga bandeko na babala ba femme mariée siko yebsanga ya wana raison na yo obengi liwa bandumba na bengi banani pona komba mutu na tangi komba mutu na biga bandeko na yo ba artiste comédien te po obingi te yo bi bandeko na yo nga na bi pona yebi sujet bandeko bandumba na za bandeko bandumba te soki eza yango na tende na raisonner c'est ko tuna ngalika mususu. Voilà, comme on est en plein tournage, tout le monde briefie Tantine Linda, na ndeko na biso ya moi c'est Cardozo. Discussion qui est zongi. Nous capable ba ko filmer bango. Pa, kola kola mukana chaîne Caroline. Na ebité yo en tant que mopanzi sang. Réaction aux années par rapport à biloko wana. Non, répondre à deux personnes. Bino ba chroniqueuse bolika pas Caroline. Boke bo démarrer nga ça m'est égal, je m'en fous. Maintenant répondre nano Caroline. Caroline à chaque fois makambo bima na kombo no to mona défense bato ba yo te. Caroline alobaka te. Caroline moi c'est bato libala. To ebité so za baba menga na yebi ko baba to lobaka. Yango moni na lobaka na bato théâtre. Linga mutu oyo aozala na yo so za likamba lobino ngo en face. Ole abomba ngo yango makambo to na matanga Diana. Caroline aza mama na hypocrite. Azara na ba caméra cachée na ya chaka. Comment na mambo ane bimi eza buzz te? Eza ba acte fait, réalité sûre et certaine, 100%. Ba beza na buzz. Eza buzz te. Ambiance jamais. Milo a ça buzz te. Lou les places à za buzz et les kate. Bateau to tanga ba combo, ba bateau ba ça théâtre. Ba luka buzz te, neti lou la luka buzz pourquoi? Je condamne d'abord Caroline Oyazwa Kiango, Andimi, pour et l'autre nyonso eleka na chaîne fois le ba oui ou non. Andimi ko sambusa bande. Andimi ko zwango parce que eza buzzte, eza télé réalité o esalemaki ya kibondumba ya bato théâtre o esalemaka. Tika pe bo bimaka boy po ba vérité e yebanaka nini o bo salaka. Vous comprenez? Na condamné Caroline parce que alekisa Kiango. Mais nangina lo ba boy. Moi ça n'a connu un combo qui Cardozo oza mukolo ya briefi ti briefi abando bengo ta petito po ondima ko longola lamba na yo na miso ya briefi et briefi n'a pas menti briefi a lobi ya solo nga za ina limbondo na bon marché na utaki osoma morture na artiste comédien limbondo o artiste comédien o akoma attaché de collège ya Diego Milito porte parole na kende ko somba morture na nga ya linette na zaina limbondo akenda otika nga pour a débattre morture et pas bato wana bateka ba lunette tant que ndeko, tant que confrère, tant que yaya, tant que malemba comme directeur pendant les émissions comme benga no yebso bina benga limbondo a webisa bino soki no les émissions ngai na mona ki ndenge nani wana yaki comme ne nani moi si wana Cardozo ti aye tellement to solo la tête to pesa na bonjour te na bando yeba te ki koluka nani wana na bon marché oui to les capoto zonga ndako. Vous comprenez, transport en embouteillage, c'est ça qui fait tout ça par bon marché. Après, tu es à limiter. Cardozo devrait y avoir qui bon marché. Aya qui penza. Et ça, un bateau, yo kapena Singapore. Et beti alors, on a moni brifi à na bon marché yaka. Brifi ça, pire mutu nanga kati. Pire master nanga. Brifi. Vous comprenez. Na yebi, moi c'est à brifi. Donc, Cardozo azaki likangu ya brifi. Vous comprenez? Mais tellement ça toujours dans tima na bolingo wana brifi si la te. Tango moni pe brifi pa ebete ke na nzonzi wana ba bengi ye wana akuta Cardozo. Cardozo tango moni brifi azu chimie. Ah,
po abeleli yango so na yeba inanga na yate sikoto mamoni briefing akumisa mutu mo bo asika pa ye na théâtre po yebani te koleka briefing parce que briefing amoni pe oye azapo yo bando beta lisolo na te tant briefing za été une fois briefing akoti yo bando beta komba garçon est-ce que soki mutu azo beta lisolo yo za na est-ce que ba boke la ka mais yé pas landa briefing na bon marché po yé pas landa briefing na bon marché po azua ya roka ke briefing afanda na chérie na ye moko boye yenda bandaki so y a landa ne briefing na bon marché te briefing a bien dit Olanda kinga pourquoi non mère milo tu qu'on soit parti pris ya koloba ke te briefing il faut que tika ya kumisa mobile les on dirait dio on dirait yom to dio ta ki ekete kumisa tumbola briefing loba komba mobile no peut briefing silika non dozo o mukolo ba make up to peksa vive to yango zo bomba bino oza mukolo exemple no news to lelo émission ka kaye ba mususu baza bilonga ba bébé vive ta mukolo age longine age makolo na ye vous comprenez donc Cardozo oza mukolo omoni ndo yozo ki déjà audace ya Rolanda briefing na bon marché pour que ça zoua que briefing fa na nani eza ndenga mo pe briefing kwa na kanda ke msu Yolanda ki na bon marché pour baby sele makambu na mo boy emsa fa na chérie na mo boy chérie na wana tong ba mona ke yo ye o baby sele ba mo cop na ba bazai nango eza ndenga mo yesko sa ile zoua te aboyi na ye na litoi na po ni yozele ka ta ya mba mo ko et puis ka pembe ne na poussa est-ce que ngai pona bando beta lisolo London City fona poussa bo il faut dans un na banzo bina oganga London City maintenant sunne za ne ba pese police ba pese la ba kiti ya ba kiti te eza provocation aluka kiango mais siko Caroline de abimisi siko kibondumba na bango pour caméra cachée wana eza ya Caroline une fois nous la détecta qui ba ozo bango image ayaki ko filmer te mutongo ba moi longwe azongi na grand salon place ba élément na babilo na bango ezaki ba moi pas azongi sous chambre le sous akekuna enregistré azongi chambre po ya ozo deuxième mémoire za susu eza été po ba yebe déjà que ba osa bilo kwa cc moi mbula mu contacter les gars place wa ozo comprendre Caroline a tida moi mbula mu contacter Mambela mo contacter toyebati elo ni na Caroline atindaki wana atindaki ba caméra cachée yango na linga na ngai ya Gabi so likambo eza aya beti yango pupoli yango oh ya Gabi asaki boy te alobi vérité siko bino ba Caroline bo cha ba caméra mo bo na se botindi batu ba yeba filmer après bozu boche po ni so ba analyse ezate bo luka ba analyse na ndenga mabe wana eza ba vie privée na bango Cardozo azaka moi c'est à briefer siko na temps normal Cardozo akoka oza moi c'est brifité c'est que yana ngobezité ne ba ko eza bezité eza solo azaka makangu na ye omoni lelo o ki langage à brifé ben mère Milo avec beaucoup du respect mère Milo mais on wana abenga ki mère Milo te abenga était petit mais en réalité de choses ako benge petit te fois benge sœur Cardozo. En plus, ça veut dire que moi, nous avons tournage dans la T'as niveau pour nous ngabo briefé à combien en moi noté par le respect réciproque à combien en moi noté yagola attends na kara kumba so mo ngabeta pimpi yagolo ke abi oso comprendre a bureau nanga a master nanga briefé oso comprendre to mela to lia oso comprendre mais tant déjà ba okoma briefé ya okoma na courage ya obenga yo mukolo Cardozo mo tana ba po o Kolo ya briefing. Maintenant moi j'ai audace ya obenga yo. Ta petite ota mwano. Obangate. Omoni na kuna obombe makolo lati robe lokwa bata shekina. Mais obangate, olongola robe wana. Obanga nzoto to pesa ngo respecter obamba ngo pa briefing. C'est normal la bengo petit yo. C'est normal la bengo ta mwano yo. Et ça manque du respect et a bornae, aliaka bornae a bengo petit. Donc elle respecté et ça c'est une réalité likamwanti mana zou ça les mayoana vraiment moi ça mon kolo wana Cardozo kombo no ya normal nga kombo nga normal les ara Liliane Mbwaya Chipamba je suis villageoise na botama na Mbujimai na Kinshasa na 2 ans na bomba pa biso te ba mso ba bomba maman ba to yokate longo la personne fille faite. Voilà,
Merci Liliane. C'est pour dire et ça buzzité et ça réalité oyo et ça les maquis. Donc bon wana o briefé bengaki et ça rapena bon naï. Aliango pena comme il faut et comme est-ce que mamboazou na mamboantima. Mais to condamner ka Caroline pour azwa kiango aleki na Caroline pardon na bondeli otika hypocrisie ko ça hypocrite donc ça là makambo oyo ça normal. Donc na fingi yote pour baya olekela nga droit de réponse oté yo le gars déjà mon na fa na manya na moi de comment ça pas Caroline ya golo ça ngape na obanga bango te ngape na za na clash ngape na za na clash Liliane ya golo fait ya nazo melisa bino pe maboko kata na eli tensiomètre azela na otindo ke pesa voilà to chité na dossier oyo to monaki balobi confrère na yo azo carte ya batu ya maboma nani wana confrère no Ken Piana babiba pesa ya carte ya maboma na ebiti yo ataki mopanzi sango balobi na bino ba pesa bino ba carte ya batu ya maboma dans ba tuni bien ayeko loba non ba pesa ngo Ken Piana na ebiti réaction yo kozani par rapport ya liloba wana Ken Piana liboma te aloba makambo ayebi yande monanga na loba makambo na yebi bo ba ngibala tise ba pese brassard avant bon point pour batoma boma ba ebele neti banane kasi mutali bomba moni ya liboso eza Ken Piana yo ba susuzana voilà merci to chité siko awa ndi pe atoka bonani lien ya gola parce que na moni trop ezaka mki fefeta bataye me mangambo ngamo na yo me mapeli sumu pamba yo mto yambara Liliane ya gola apparemment déjà ba carte batoma boma ebimi déjà mon équipe Saratola abi ya Kindumba déjà pe ibima déjà nazo bateske que ba carte sango e koki to insuffisant lelonga pe na yena ya bato ya diamba na ya bato ya bombe lobi na yena ya bato ya diamba na ya bato ya bombe wana banane fifet azo mériter aux carte ya bato ya ba diamber na bato ya bombe bano na kwanzi pona yima munyoso elega mosa mutu mukusa po ba kange po ba okanga bato ba mela bombe ti ye pe lokwa mela bombe fo ba kange mais na eli brassard na e pour être chef équipe à capitaine de l'équipe. D'accord, on a preuve yo moni place fait d'amener la bombe. Bon moutoro les cas déjà na TV pour aloba biloko na ta ka émission batie moins de 18 ans bata la té. Émission batie moins de 18 ans bata la té. Ça veut dire il y a des bombes na katiwana. C'est ko biso to na 18 ans to landa ki yango. Ba bombe on est réservé pour na yo. Té. Attends comment la rate? Te kota l'émission déjà le beli bino mi balé abangi nga pota nkomo na ngati ponga na otanga kombo na ye stamba le bi moto ali ne bukana na mesdames to ali ne bukana zayo directement to na yo na lobby nga na ozela loba ya omoni nda tanga pona oyi potentiel les droits de réponse na loba na nga ya gola to yeba place abimela raté eza aza fazer yango na yaki ko les droits de réponse pour relaxer o nga na za na expliquer ki siko ye asali ki liboma monitor mba ba Ken Piana liboma za Ken Piana liboma te Ken Piana loba ma normal ba malembe to yoka donc Ken Piana a cause wa carte wana ta o mérite on te muto a cause o muto nga na eli carte yo boye na carte na carte na eli bina carte na tensiomètre pour yo muto ke ti ke tensiomètre wana ba kola isabiso ouais na eli tensiomètre makambo ebebia bande botika na kunza mutu makambo yindi na eli tensiomètre na carte makambo yindi nyoso yeli ka fifete na eli ya gola ba mususu ba loba na munoko nga na ye na ngo pena bozo mona ngo ke na yeli yango na sombeli tensiomètre na oto sali selepe carte pour aller à émission il faut attendre la dosage fataka dosage ya bombe na diamba o ameli voilà ngana zunga mona zuela yo lobaka na yo ngana zuela yo ngaye biso noni na elio carte ya ngoyo carte no ya bato ma boma ya olena ba pesa Ken ya bato ma boma po aza bato azali boma te aloba makambo bato ba yokaka ngai siko ya gola na oto sa elo carte moni carte na sa eli yango pe na yo Vivette Mayamba
na saleli yo avant oleka na émission il faut qu'un hôpital batali tension na yo d'abord pour to boyo ça la arrêt cardiaque en pleine émission pour ko gango o ganga to yo ka makambo wana te polin il faut batala na belo makambo ndamponga na yo ka kina ngana ko lo bango te parce que je suis parent ngana ko prononcer ngote et puis bato balanda chaîne o ba parents et puis bana 18 ans 17 ans balanda chaîne o moi to prononcer ngo ezate alors du fait que tu es derrière na carte na tensiomètre ba comprendre que atenaki ba argument moko fallait pas loba siko atangi ba komba baton pa ofinga tangite Sarah nani ponga na Lilia bato ba yebele yaki Sarah ndona Sarah to la tanga aloba bongo te abangi e po atangi kombonete il fallait que loba Sarah tola ponga na okika yo Sarah tola yo olosi sa makode yo bimi mobile no na mutu. Pour votre information d'abord, Diego n'a pas le cheveu coupé à ras. Diego Milito a un souki ebele na mutu et lingama lokwa ya ba mindele. Et puis elongo alobi eza ba bouton azur. Ezo peti ki sa elonga Diego Milito. Chose grave encore. Sarah Tola babala ya za oui Sarah pour Sarah Tola baine à sa l'émission sans perruque ya kanga suki maboko au monite que ça Sarah Tola non au monite que ça Sarah Tola te po soki ezaki Sarah Tola anga kanga suki maboko na émission na leki na suki maboko te alkangi ekai ça veut dire à répondre Sarah Tola te pour azana devoir et pas Sarah Tola il faut que ça livre parcellaire il faut que ça clé de contact il faut ala ki sa buku wana leki mulai buku wana oba komaki et puis on demande l'écriture. Écoutez déjà une mère maman o azozwa audace ya kolobake je suis une fille de la rue je n'ai pas passé sur un banc de l'école nayebi okomate nayebi osala nini te siko micro na sime ondene place mon ami tuna ngamo na bi oh muto atanga te nini te siko yo yango na lobi boye na bino nyoso boza babone ya chaîne wana nayebi te so chaîne ngo za kombo nini en tout cas il faut bosala la réunion online bino pe muto tout le monde a le droit ya kotsa live il faut bosala la live bo réédiquer o aza chef ya patron o bino bolandaka parce que bazo apprendre bino ko finga ba injure wana bazo apprendre bino d'être lâche comme elle yo ni tout na bango ezo salate au moni ya confrère nangai Ken Piana ou alobara malamu qui sait parler qui sait défendre de choses ba pesa ke carte te ba loba na munoro mais ngape na elio carte ya dose ya diamba na ya bombe o melaka il faut que na hôpital on a autre chose le carte o pour Sarah Tola asali ONG alors na ONG wana ba otala ba dose ya ba diamba na ya ba o ba meli ba bombe na ba oyo ba leka na banc de l'école te o eza tricage ba cheli tricage non pour nini carte ngo bogela tensiomètre oyo ba cheli yango te eza uniquement ya yo oyo ezate que faut kuta ngo kuna na loge wana non faut kuta ngo te kuna na hébergerie wana na fondation to la non na ONG wana non o eze yo donc moi na suka ba mukendi une fois aussi ces missions azoya kotikelo ngo c'est un cadeau c'est un don venant de Liliane Yagola le caméraman Yagola c'est dans lobby il y a TV suka na TV te bi ma petit libanda tsozo tinda ngai otayelongina oyela mawate mo la matongeti vraiment directeur na ngali mbondo azate asaki moi déplacement ake matadi to pesa attention ataki funa te moi na suka ya ba weekend oyo ayambaka yo pe kaka na chaîne ya Sarah Tola ye wana nde onga nazo délégué na cadeau na nga oyo nga na sombeli yo tensiomètre oyo na carte na nga oyo nga na saliseli yo oyo aya ko tikelo yango tensiomètre il faut taka attention na yo avant ça l'émission pour okosa la arrêt cardiaque bou to yo memangam il faut bisous bye tu n'as rien dit maman on n'a rien écouté là il faut recommencer. Excusez-moi, non, peut-être des informations. Non, moi, faut battre bisous, bye. Mais là, on a pété dans le bien, bambali, bon, la voiture, tant au moins, il y a un média, Sarah, ou Sarah, Namoutou, qui est Sarah, toi. Sarah, ou Banamoutou, basé belé. Mais Mungai, na bangité. Je dis et j'affirme. Et je confirme. Chronique, Matongé, c'est Moutouté, Baza, revenant de quelque part.
Muta botami na matonga azate. Ngana revenant, je suis villageoise, je bien dit je suis villageoise. Na botami kuna na mbujimai. Je suis villageoise, moi je suis villageoise. Na botami na mbujimai na ye na Kinshasa. Siko bango ba revenant ya wapi, de quelle commune? Il faut bano bango. Et puis ton bo luka boye ba pa ba yago les arawapi to na mapangu na mbujimai. To na mapangu awa na Kinshasa. On se comprend. Trop pressé peut tuer en auto zonga sima. Na zonga na chez les parents. Na bona foot la 1 mètre carré ba sekangai. Donc makelelo no tchaki ya. Na pante motoka. Bisous bye. Tension ezaki très élevé. Ya on a sombé le tensiomètre. Autant la rapina que ezana 10 et demi, ezana 9 et demi, ezana 11 juste au tapo o wana joko comme na ba 14 15. Et puis au toka qui makasi. Au moni soyebo. Donc veut dire au ça l'arrêt cardiaque facilement. Et on a sommé le tensiomètre oyo vraiment. Hein? Sika. Oui, ça tout neuf. Bon, hein? Il y a sika na sommé le tensiomètre. Parce que moi place na moni bino mabe po ani. Bogezo ra carte ya nini ya ONG oyo baza te mes cartes oyo akofuta mbongo te eza gratuit parce que tant on a moins $50 yo futa 1 mètre carré na ye hôpital musu te pour un hôpital eza baza to boy to futela ke mbongo awa place ezo fele tant on a ye ça veut dire na sololi mbongo à London City yaki na kei na sombi tensiomètre na sombi salilisi le pe carte ya bato ya badiamba na ya bombe pour atalaka dose na ye milami ko oye dans batali dose na yo eza combien sauf une fois moi je t'ai donné le devoir de te dire te wana non ça là on a clash nanga. OK. Donc pour le moment oyo nde na elio na clash pe na laksango lisusu parce que après tout pour les mois na suka bon yo tikelo mais ba to te ça na simba te na misimbela na milobela ka déjà. Merci. En tout cas, je crois que moi j'ai fini. Non, aussi c'est loko. Au Sénégal qui est Fivette Mayamba Alex Sabat ba chevi na yi. Ozwaki yango na émission. Monique ya longoli de film et loko moko. Ah. Papa zwanga kitsangai. Okitsingai. Omoni ngande na fandi. Pesa un sac nanga pa babina simba sac te Fivette a simba sac. Mais pesa sac nanga. Il y a ça l'émission là ba sac na ba Gucci. Nalata linette à misu ya fierté. Nalata linette à misu ya Gucci. Na ya ba comprendre. Siko tangu ngapi na. Yo peut Gucci nini Dior. Na Dior. Ba ben nga ke na tambola na sac nini. Hein? Na tambola na Gucci. Avec London City Gucci. Yo sombe lunette no comme ponga na facture à lunette nanga. Ba opéranga na Sebeco Bandal. J'avais un problème de cataracte. Op na fandelo tant que madame hein. Il y a français. Non, parce que ba devant vivre te belé. Non, ba na français vivre pour yo ba ka linga. Bisous bye. Na fanga ba bye on phone expliquer. Je suis madame. Je m'appelle Liliane Mboya Chipam. On a carte ya licence ya Gucci te. On a carte ya licence ya Mayamba, moi si Diamber, moi si Bombé, moi si Makolo Nzoko, moi si Mbasu. Moi si nini? Mbasu. Oye po ba boire ke Mbasu. Il faut au sala ki likambo ba boire ke liyo. On se comprend. D'accord bando boto mo so bunda. Na nga pembe bona bunda. Merci. On a tika na cicatrice. Na bunda na so rage. Oui bi rage. Oui bien. Ma Dieu ça na ba mbwa. Ils a peine nzoto bato ebi. Ah. Oui bi te. Wana nzoto na. Oh. Te okozona nzoto na nitiko. Wana elika na clash nanga. OK. Continue. Donc nga pena madame Liliane. Bien Dior. Madame Dior. Bien montre nanga ya quartier. Misu nyonso bo pesa ba kombo bino moko. Bien mais na Gucci. Na propre. Na kangeka ite. Nga no sola no kana rouge à lèvres. Bien suki bakata. Na esa ke ozwa no devoir sa boy. Soka ozwi na devoir on. Ko ke somba ya zandu te poto yebara une fois che boy mwa etiki place wana kauki. Yanga tina osokola na Niki Mbebo
après Longwe. Donc, on a devoir ma casse. Il y a bangi otanga ya gola. Ngas qu'on a lobby, na ba journaliste, na ba chroniqueuse nyoso ya basi. Moutou alongwa linu ate. Je suis la fille unique et puis je suis trop fière d'en avoir. Nazangi mbongo ozong salinu te na zongi sa te po bino boloba. Na chape manzaka te po bino boloba. Kaboy. Fille simple comme bonjour, mais non loba na bino biloko e soa bino. Mais fifete yo pozo mo na nzoto pwani. Sala ka émission ne ba ba senga te. Ah kokate nga senga polo. Nga sengi polo na sengi liputa te. Na bite kala ta liputa. Liputa la isi bino chevine za normal. Na bi polo. Nga sengi polo. Obinga na capable de lika émission avec la permission de London City pe na longoli jean kane loko. Bien ba katabo. Sans likwanza. Ana pour commencer la santabo. Il y a ça santabo nga ça santabo. To kokana. O monte to kokamba ba pesa nga pe carte. Merci. Ba pesa nga carte. Avant carte ça moto. Ngasko bon le quoi polo kokate. Na sengi devoir boy. Na sengi devoir boy. La ta jean. Mon lati jean au gumbi boy moi likolo. On zela makolo ya gola. Bon la division na makolo. On a mon na sengi polo yo lati liputa là on a facilité. La ta jean. Libolongo. Et ça forme mon uniforme à mukie oyo et ba to na quiz to na ngo boy sali forme oyo to kiti na molin to zui cheville après to leka kolata na bootste on a tellement boot ba casse ya rouge boni na ngula yo là bisous bye merci à gola badedi qu'est-ce que nous até ah on peut signer permission hein c'est bon moti kaka boy ni London City boakete yaka beka bengele triple P en direct de Paris motema Aurélie Binjila. Je salue encore Babi London City livre sterling en plastique. Et puis maintenant la machine ya gola et puis mi. Yannick Bomolo lumière de Paris, je te salue en direct de là où tu es. On a pangi na muno, je te salue Babijou et Belé. Je salue toute la famille Chipamba en direct de quelque part et puis ça bango bantima, bayoka London City, bayoka sous famille au Canada Paris. Maman na ngai vivette wana maman na devoir. Donc je salue Virginie, mon petit, moi si on attendait les poutres dans la longue street pour bassigner sur la mangala, balika. Je te salue. Yeah, quand ma bango zongi, ma banga bien na zongi London City biago la soko boka ma banga zalaka pour ba comprendre bien que oza madame. Na pesi directeur na nga babi limbondo. Et comme il pona leka na émission faut bobenga limbondo liliana leka. So ya abi non veut dire que na leka te. Tant bino bo bande ba chaîne, est-ce que bozaka na ba directeur? Non. Ngano directeur aza ma chaîne ezate chaîne eza non to ba non na directeur pour to ba nous planifier makambo nyonso pour patron déjà za patron chaîne aza London City aza après to bandis qu'on a directeur limbondo to yoko ya na yagola donc j'ai za mabe baka na devoir. Merci Liliane Yagola. Quand moi là le baga ba pesinga charge à makasi bandeko. Bon le déjà moi SOS ya Liwana ngapo na mona déjà hôpital nino ngana ba ko tsanga déjà pour na éviter tout ça ndenge nini. Ndeko na nga ya moi si concert na ngai Fifete Mayamba ngana zoya matonge sikoyo kotikelo charge oyo à condition bitumbeza la te. Naoya bitumbeza la te eza juste to solo la ya mamba famille na ya tika biloko mamba osima moninga na nzoto eza te tozala mikolo to solo na ba douche tozala mikolo voilà merci à la équipe technique dizanga na tonga lelo bon délivre bon c'est derrière la caméra. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent